Kolito ebuya na sambo Pana likambo za baloga salinga Nakokita Kosimbate Kosimbate Kai Kolito ebuya na sambo Nakokita na malapasi na wengi ba grand chanteur baza mingité ils ont opinion sali opinion nga sali donc na wengi ba chanteur bazali mais ba grand chanteur baza penzati sali faut ba soutenir ya wana donc boule wana sali ba mona tega faire rozwa makambo sali yone ki congolais zairo na boya ba mona tega faire rozwa makambo ba mona ka ke tanto sangana public ko mona pengai mutu na bungaki et puis public ko mona faire pour faire oyeba ye monti sali ça pena idée ya bato balinga wa tolingi lisanga tolingi bondeko mais faut na bita faire merci ça là vraiment idée. Bonjour, bonsoir chers amis, abonnés de Esha News Télévision, Émergence One Télévision, Ave Maria TV, je suis Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie. À la présentation, un grand merci de vous retrouver encore une fois. Nengeto Mesana ko Pesabino toujours bilingue dans le cadre de notre émission Culture à la In, Culture à la In, Oabo Mesana Orlandabiso. Partout dans le monde entier, vous êtes disséminés à travers le monde. À Paris, Bruxelles, Allemagne, partout dans le monde entier. Zambie, Azalanabino, vraiment plein de bonnes choses à vous. Je dis un grand merci à Balandinho, surtout pour Mesana Orlandabiso. Aujourd'hui, encore une fois, Nengo Benga Kibiso. Bobenga qui to lembi ba appel vraiment to zongi sous na fief ya Bia chante oapi lelo borozala tellement régalé parce que lelo to zanika série de chansons to lobby mukie to tiki ayembi je suis pas seul, je suis accompagné avec Gouv le Gaulois soldat Mbodi Molobilia papa Hervé Ferregola. Avec lui nous allons agrémenter cette émission avec le plus grand chanteur de notre pays, Bia Chante. Directement, je dis un grand merci Nabil Nosso. Je salue également l'artiste Otami Lelo Bia Chante. Bonjour l'artiste. Merci, bonjour les Gaulois. Bonjour Gouv les Gaulois. Bonjour Tariq Ngango. Bonne santé. Santé ça va. Na pesi ba tutu ba kota la biso na Esha, ba kota la biso na Émergence One Télévision, ba kota la biso na Yanzambe Télévision, na Ave Maria na FAP Télévision, donc presque 5 chaînes de Goligana. To kitili susu awa ba pele leki to lalité. Ba lobi en tout cas, boke no logramso muto azana sans autotune. Pour tivia yembia obi na tali na sima na luki autotune ezati. Oh. Ouais, aïmi na voix normal, aïmi na voix on zamba pesa, na ba le mot le talent est réel. Le succès est éternel. Voilà. Bato lo botel émission ba comprendre ma movia pesi bato. Donc talent mu de lobi na place bato ba ganga. Lo la via yemba na émission auto yaki. Bato ba demanda ki to ya yango lelo to ni so via ko pesa bato. Ba capacité na oyazana. Donc mbote na bato to ba kotala biso na ko bossa na te ya Willy Monet. Voilà. Équipe présidentielle mon maman Fanta Fofana ko bossa na DG Poloté. Azara na vient ngai Ibo Noir. Vient na biso Pichu Botoko na peso mbote na pesi vient na Francis Mavimpi. Mav coiffure na kata Orléans. Donc yemu ta sa mangambo bo mona. Na pesi mbote na pesi vient na Grégo les Loirentins. Yebe golo ko sakana te donc les gens tout cas to tika musala ye loba na place biso to loba. Voilà to tika musala ye loba na place biso to loba. Leader Bia, encore une fois bonne santé. En tout cas, santé par la grâce de Dieu, santé vraiment Chintonga wo. Chintonga wo, to zongi de nouveau, to zaki no la semaine passée, public et sengi to zonga pour faso yembaki au lamusi batu musu posé à Pépé Calais. Vraiment bad ba senga biso Tariq Gouv le Gaulois bozonga no kuna. To yeba est-ce que Tina no yemba bongo zaki autotune. Tina no yemba bongo zaki déjà mais l'homme bon enregistré déjà. Vraiment toyé, mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler de toi.
et puis na album oza déjà dans mon studio ozo préparé puis ça son idée album c'est comment album est comme na niveau nini public est là content de repaper oh sorti en décembre parce que tout message nous avez album ming na décembre puis ça notre programme il y a studio il y a mon ambiance tout comprendre déjà. Ouais, merci la question. En fait album de la bande na lobaki na émission to sala wana. Voilà. Non, na se perdre moké. Fait na zonga nano. Voilà. Des gouvernements loba, c'est-à-dire na pesi merci na batonio surtout oyo ba sepela ki na émission to sala ki. Voilà. Ah o ba sepela ki ba commenter kitoko, ba bimisi posta na bango. Vraiment ils azaka bongo. Musala o ya musique to sala ka, ezaka ko finga binote. Bato ba sepela raté hein. Tant to yemba to finga binote. Na yemba ka po sepela. C'est-à-dire soyo sepelete ko finga pengate parce que nga na yemba po yo sepela. Mais quand il m'a dit que je ngote ko finga no ngate na sana ngayo elote. Vraiment merci na bato nyos ba sepela ki et puis merci na bato pe ba sepela ki te mais bozo ki ta hôtel abiso bo fungola so lito ile lobo kanga bien pendant yemba lisusu. Après na ye na album on a obimisa comme on Peace and Love. Peace and Love, paix et amour. Kimia pe bolingo. Ça dit moi love quoi. Voilà. Vraiment album on a ils en a 9 chansons. Mais na obimisango en bloc te na obimisango moko moko dans la minute so to betali solo na ota ko charge jam moko na YouTube so ba beti bi ya chante bon mon en place ba chanson mawanangai mawanangai yango na otu obimisano moko ndenge na ebisa bino na tour wana ke yango nde na bandi moi promotion moke ça dit biso senga na biso te toza mbongo lokola le golois te ça dit toi bato ra balinga biso vraiment boye ba ke na kisasa to comment au moins na 90 ba chaîne ba 100 coûte to comment ba 100 chaîne ça dit na biso moko ba bia bato bona souci à pépé calé na nzoto bia ça dit moi 50 € na et ça na ngo pépé c'était ezara ke na pesa bia te bia sanga kanda mais na pesa pépé calé mais na voix bia le kana na nini Château Rouge na biso ani Victoire. Ouais. Les cas en victoire, moi 100, moi 50, c'est Ali que nous foutons en TV pour promotion pénale Borezala. C'est-à-dire, il ressort la bien, il ressort la paix, voix wana bolingare koufate. Bon, il ressort la bien bien que voix où Ali. Donc, ngai na romeka koyeb sabato, ngana imitara pepe kalete. Ngana yemba vraiment naturellement. Ndenge na yo. Ndenge na nga parce que na yemba na pepe kale banzembo mususu boye ba na binote. Ndenge na manda koloba na yemba ba dodomi boye bate ah dodomi boye bate na yemba ba deuxième voix. Ce bozo ka voix pepe kale. Banda 1995. Na 95 banzembo nyos tu boyo karaka ils na deux voix pepe calé na se wana ngam na sala rango c'est-à-dire na imitate to ye mangana ye mais sans zo mamoko ezala logo la li solo ya vient na biso emenea na leki na ye joli mondial na imita nani po baba na tata moko mais moto aleka moninga na succès yene mtu balobaka oya se wana alandine o wana nandimi na ngape rolanda pepe calé parce que c'est mon père pepe calé za mon père était par rapport ka ke na beta une empire bana na yeba benga noko vraiment na ebité na lo bandini ko les a vraiment les kambo famille bolinga ngaponga pe déjà na lingi bino bien avant boyoka Peace and Love les a moko ba chanson o na tiré na pe sabino nanu boyoka donc album nge sila na mixé déjà quelques chansons et très quelques chansons oh non on a un bibienté na otala nani oyo na moni azarape na bolingo nangai na luka tout ça moi j'ai royemba on est beno côté na makanisi nga ya question nga ma question ngeza la pona tiki la gouv le golo continuer ma question est-ce que na Peace and Love tu peux retrouver ba featuring te na kati parce que featuring aujourd'hui comme pe moi hein à la une que comment à l'actualité est-ce que na Peace and Love Bia chante à cibler quelques artistes et mboka obayemba kitoko na cibla qui quelqu'un de connaît mana bango mais alors je perds aussi parce que bandeko mususu tango yebi que ah moninga auto banda sikoyo amisha kala mais auto banda makambo sikoyo pa que na va na poto ayaka na poto na 10 kg sikoyo a combien de temps na moins 50 c'est-à-dire moninga ngo lokola zongiri sikoyo so na yemini ngam na pese makambo moni wana peneza qui congolais quoi voilà. Non qui congolais mais qui zaïrois pour moi celui na moni ndeko na ya Congo a sa comportement mabe na lobara
Zaïrois. Congolais, c'est un Zaïrois. Voilà. C'est-à-dire, bah, grand prêtre, à l'équipe Batutu. Donc, au moins, il y a ce boulet déjà. On a tout ça, géo, bah, ça, la rabaye, manara. Pour. Nous avons des couleurs. Il y a zo, il y a des manara, il y a des boy, mano pour nous PC Makambo. Moi, on a pété sous yo, mon posant, on dit, moi, quoi ça a succédé. Ce que yo kolo Makambo, pourquoi on a moi, on a succédé. Donc, ça dit, mon ninga obenga yo po, o chaipoa, et ça a été, so yembinaye, à comme un net yo. Voilà. Ça dit, et là, on a, na mona ngona moi, on est belé, tam sozo luke mona okima. O luka okima yo, ce qu'on a le roi na ebi miziki. Na ebi na ngape Makambo et ça le sarabatu succès. Mais sauf que, nzamba kabola biso mitema kabola biso na elongi quoi. Mais bon, ce qui se permettre vraiment na sala featuring, ndeko akozana monter ma pembe. Akanisa te ndenge ba congolais ndenge ba zaïrois ba kanisa rage. On PC Makambo, soit kanisi bongote, ngana lingamba ninga nyoswa. Vraiment to yemba. Voilà. Ndenge to yembela. Les années to yembela. Les années boyembela. Directement, je passe la parole à Gouv le Gaulois. Gouv le Gaulois, le loto outil cabine artiste. Oui, ndenge Gouv talanga mo bla kana. Anya tangabor. Gaulois na okana en fait ngana kata album non la lingna yeba obeti ba style nini. To fanda kana rumba te to panza na pe. C'est vrai, c'est vrai. Mais nakata rumba le loto comment na moi ba rumba ebele. Viens à biso mopao après ça biso rumba o ba bengi chacho. Bigidi. Mais légèrement ils en aura rumba sarade hein. Mais ba pio rumba chacho. Donc na robe tatam susu 3 rumba mais 3 rumba on a vraiment ekokanité. Na beti rumba ya na beti rumba ya na beti su rumba ya. Donc, ça dit, on a pandi rumbango. Et puis, on a ken à moi zouk. On a ken à zouk. On a bêti zouk, on a bêti coupé décalé. On a bêti coupé décalé. Sur une sanité, moi. Ouais. R&B. Oui. Vous en gâtez. R&B, c'est quoi? En fait, style, on a R&B. On a bêti ça instrument. Et bêti là, R&B. Mais quand on a dit, oh chérie, si vous avez musique, vous remarquez que R&B est en fait. Dans ma bite, je vais transmettre ça R&B. Voilà, très intéressant. C'est pour le rapport, on comprendra avant d'expliquer au Likambo. Merci, Vénangaï. En fait, dans la région de Ndégoulanga, il y a des solos featuring. Bateau, babanga, ba featuring, bazaba misère, congolais, faut bazan na talent mouké. Pour mouto, azan na talent. pour pousser toujours musique à Congo et Kennedy Kolo. Non, Gouf, ça vraiment kobangate. Et ça motema yamabe. Nous avons bien souligné que on a mis dans PC Makambo. C'est-à-dire abangane au sein no featuring te, mais a kanisa sura yembina yo succès na yenda ko pesa yo. Na motema mabe. C'est-à-dire eloko wana za mingi na biso ya congolais. C'est-à-dire au monde apena na ke luka n'empêche net sinani. Bon, na ke luka président Papitex, un exemple bo takelenga vient ngate vraiment un exemple. Na ke luka président Papitex. Ah président, toi manayo Pétion sur les mine venir bima pena Papitex na pepe kale pétor magam non mbana été. C'est-à-dire aboyi pour na motema mabe, aboyi te pour que musique ya Congo Kennedy Kolo. C'est-à-dire biso to travaillera na non esprit mabe avant oyeba ke oh eloko na oyemba na muninga succès on est bota mais nanga mo pe ba lobelaka ngati ba lobelaka ngati et ça biso mbale ko kabwana wake up kolo succès na mona. Voilà, c'est quoi biso ba jeune lelo toza vraiment esprit ngana mona to va na pepe kale na palais na ye. Mon papa mba ko lui fufu et pas pepe kale. Confio lo mide ay ko ta pepe kale ya avant de aller na makolo. Nazomona pour ne pas citer encore baninga belé vraiment na mona ba mission belé bazo ya ko lia fufu et pas ya pepe kale. Mais lelo yo nana que le fufu pas muninga nga moko boye pour ne pas citer leur nom ça chelinga bor kalenga o inspiré ngai question moko ndengo ko mona muningo ya yo faire gola asangisi bandeko ya yiba betane na maison mère basali lelo dynastie penser na yezani na idée muninga zo vraiment ngai mon conseil dans le wali kamoko bandeko basili kelingai momoni na ote ko lobalika moko ba même ba tambola mon longo ebele mais ba moto na mutaza na prix na ye
Wenge dans l'ensemble ya Wenge. Faut pas betara baloba merci quand même na faire azo pesa Wenge. Pesa Wenge no mo ya bien parce que Bolimbisanga ezali constant na sala na Wenge ba grand chanteur baza mingité. C'est-à-dire opinion nanga. C'est-à-dire donc na Wenge ba chanteur bazali. Mais ba grand chanteur baza penzati. C'est-à-dire faut pas soutenir ya wana. Donc boule wana sali ba mona tega faire rozwa makambo. C'est-à-dire on est qui congolais zairo na boya. Ba mona tega faire rozwa makambo. Ba mona ka ke tanto sangana. Public a mona pengai. Mutuna bungaki et puis public a mona faire pour faire oyemba ye monti. C'est-à-dire ça pena idée ya bato balinga wa tolingi lisanga tolingi bondeko. Mais faut n'habita faire merci. Ça là vraiment ba ko taxer ba yayo ya bino. Pensez au muninga na bino azu collègue na bino faire gola. Et ko ya pe na nzela ba ya me ba ya ba sala yango te mais également le gola yo. O liga na empire ba ku ba bozala pe na bande ko musubu za génération moko. O ko penser. Voilà, les acoustiques. Mais acoustique au final on a tiens acoustique moins électrique ba nini. C'est-à-dire bon voilà. Tozana na bato ba sepil sarbino ba goloa. Hein ba goloa. So ta ba goloa maman ozo na gouv. Petit mais costaud. C'est-à-dire voilà, c'est bien chante. Moi on a bino quoi. Donc moi marque à répétition, c'est-à-dire va confiner biso à qui ça. Mais toi me ressent moi to vimbi savoir to fond moi ba muscle nera ça là. Tout à Aïe aïe aïe. 1 2 1 2 3 go. Balinga ka boyete Mwana mama Chani ya mama Asangi saka mi balite na bolingo Oko swani sabato Franci ma vipi Soki na balingo Bakwili kiatro Eko sambi saba ingongo Yango na benizo topera keyo Mawatro mbash Mpona kobangae Soni mingi Wato barana lino Lobito kabwana Soni na fami Na ba moziki mama Na ba evite Na ba inongona ngai Bate mweli barana ngayo Bate mweli bara yango Bate mweli bara yango Palibara ezali tribunalete Ezali mite mata sangisi guveo Zosara fambi Mwana mama Mwana mama Mwana muziki ya mama ngai Nana linga yo Toibana kana libre video Ngai na yo Sakutana kana milex mama Toyo kana Oh Franci ma vipi Toilingana ka wale moto Nakatsakini Toyo kana shile de kapoe Simote mbozo Tolingana kana mafali maramo Mwana mama ye Mwana mama ye Mwana mama ye Chani mama Nana lelio Chani mama ay Nana lelio La paso mama Lokolo kapie Mina mama Lokolo diama Chani mama Nana lelio Johnny mama Besanga motema Sekoze Benak sene CD
lakisa ngai lakisa na miso emalingaka ngai yo manisa ngai manisa polele goveo sasalingo na mesire ya ngai na yo bolingo na biso baleki eboyaka mama ye ezala ya sasa moko noki eforengoyo bia chante morumo mpolondo sangisa sangisa stande na mayo yangayaka mibitato ngala moyo mama e mwana mama Biston Israël besanga motema oh maître ngoma besanga motema oh legolo besanga motema oh besanga motema Johnny mama alelio Johnny mama ngai alelio Lobosa mama, lokola kapie Mino mama, lokola diamaye Johnny mama, ngana lelio Ngana lelio Via chante por mo wampolodo ma foi, les Loretans, Jonathan Pondela, ministre Mbaka, Orphée Pondela, Ronan Pondela, la Détalé Mathieu Rondo, Joassi Seritiano Bia, les rois les motos, Matsanga, 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 oh Matsanga, 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 oh Matsanga, oh Matsanga, oh Matsanga, Matsanga. Voilà mon bébé, Sigo nini? Karitsa ebuya na samba Fanali kamoza baloga salinga La coquette La coquette n'a pas si
nzamba mpungu lotisanga na ndoto tango mosusu ngane nalingaka mabe modele oza kosala ngai lokoloka na ngai kala Paolo de Souza apesaki nga bolingo napesaki ye tango kozongisa motema etoni baproblème nazokufa wa liwa mai te ya moto te liwa masasi te ya mbelito ya masasi te moto abomi ngai se Paolo nalingaki mingi Blandine ya de Souza sekisanga ta ya semblant soki obimeli ngai mosuni lesanga ta mokuwa Paolo de Souza Paolo de Souza ya Blondine
nakomi